Bonjour, bonjour. Mbote na bandeko na biso nyonso. Ngai Sœur Adonis na ye ko répondre na question au frère Lumière atuni biso que est-ce que ezali malamu ya ko fêter fête ya le 8 mars kaka le 8 mars ou bien ya ko fêtango de tous les jours. Na question mususu atuni pona pourquoi basi africain babakisaka basuki. On répondre na nous pona le 8 mars. Le 8 mars ezali jour moko oyo basi bazwaki liberté, basi oyo bazwaki droit ya ko voter. Donc eza jour moko kitoko ya ko fêter. Mais est-ce que eza kaka jour wana kaka ya ko fêtango ou pas? Po eza jour ba pesaki mwasi valeur. Mais est-ce que valeur wana ezali kaka pona jour wana? Non, valeur à moi ezali déjà dès le commencement de la terre tant Nzambe akelaki Eve. Donc yango valeur à moi sinde e bandaki tango Adam apesi kombo Eva, mwasi na ngai. Donc valeur wana ezali mwasi yo moko etant que mwasi oko valoriser kibo mwasi na yo po muta mona yo ke oza mwasi na kati na basi. Donc ezali kaka te que le jour où il y a le 8 mars wana ou ke yo valoriser kibo mwasi na yo lobaki ngai naza mwasi lelo le 8 mars na lati liputa na milakisi ki naza mwasi. Non. Pour jour mususu basi mususu balata pe ba maputa ngote. Donc ezaka te que le 8 mars yo olata liputa pour lakisa ki oza mwasi. Est-ce que pour no lakisa mwasi ezaka faut lata liputa? Non, ezaka ya ngote. Donc ezali makambo moko o ezo ya na mokili ba fête mususu ba ndenge na Bible komami ke ba fête ebele koya. Mais est-ce que nyonso wana eza utile? Est-ce que nyonso wana eza nécessaire? Est-ce que nyonso wana esengeli to fetango? Non. Esengeli to fete ba fete nyonso te. Donc même mutu na mutu aza na choix na ya kosala soki alingi ko fetango soki alingi ko fetango te. Mais est-ce que eza eloko ya ko fete kaka jour wana? Non. Wana réponse na ngai yango na pesi. Eza kaka eloko fete ya ko fete ya jour wana te, mais eza fete ya ko fete ya tous les jours étant que mwasi na ndaku, étant que jeune fille, étant que mwasi ozali na mwasi ozo se valoriser corps na yo ya ki mwasi ozo que valoriser importance na yo na miso ya batu nde ya mwana nde okomona okosentir ke oui naza mwasi mutu pe ya libanda akomona ke oui wana eza mwasi. Donc valeur na yo ezali yo moko kopesa ngo. Donc eza mutu mususu te, ezali date ya le 8 mars te yango ko valoriser valeur na yo ya ki mwasi. Donc yango wana na ko répondre pona suki ba cheveux oyo ba suki oyo basi ya africain totiaka est-ce que ezali malamu eza mabe? Selon ngai eza mabe te. Eza mabe te ya kobakisa suki. Pourquoi? Po na tango ya kala ba ancien ba égyptien bazali kotia pe ba suki ya faux. Est-ce que na moment wana Nzambe alobaki na bango ke ba suki bozotia eza mabe? Pour ceux qui Nzambe alinga ko intervenir na moment na ke o bozo sa les malédiction eza mabe pona mboka na bino et ko porter bino ba malédiction Nzambe alinga ko ba bango no bo arrêter. Mais natika lo mona verset moko te na Bible o Nzambe a nommé ke ko tia suki ya faux eza mabe. Mais suki ya faux ngo pe eza na deux choses. Ezali na oyo suki o ezali ya faux synthétique o esalami na ba matière o euti na nature. Oyo na tango ya kala ba égyptien bazalo sala ezali ba suki ya faux. Donc ezalo salama na ba matière o euti na nature. Mais siko na tango oyo ya biso ya génération na biso oyo tozo benga ba suki brésilien oyo eza autre chose be. Et donc eza ba suki euti na mitu ya batu o bazali vivant bakati ba suki na bango po ba pesa ba action de grâce pour se libérer na eloko moko bazao se sentir bloqué na ba religion na bango ba misusu bazokata suki na bango pona mbongo azangi mbongo akati suki na pona koteka. Donc eza ADN ya mutu eza na kati ya suki wana, ezali énergie mobimba puissance moko eza na kati ya suki wana, ezala malamu ezala mabe eza na kati ya basuki wana. Donc est-ce que eza malamu kotia ba faux suki wana? Selon ngai ezali malamu eza mabete ya kotia faux suki, mais faut koyeba suki nini oyo zo kotia na mutu na yo. Pendant tozali boy tozali énergie, tozali plein énergie. Donc corps na biso etondi na énergie. Donc yo zwi suki ya mutu otie na mutu na yo. Eza énergie ya mobimba ya mutu wana oyo tiaki suki oyo tie suki na ye oyo ezali ya vrai. Donc ezali kaka biso pete ba africain ezali ba mindele pe batiaka ba suki wana oyo ezali ya ba brésilien. Donc mais eza malamu te eza mabe. Nga ndeti ngai na loba natikala jamais kotia suki oyo ya brésilien. Natikala kosomba ngo te.
donc namonaka bato bacamarade mpe oyo batiaka yango babimisaka ba 300 euro ba 400 euro mpona kaka suki ya brésilien po abima joli. Mais ngai natikala kosomba yango te, nabimisa 1 euro na ngai te mpona kosomba suki ya brésilien mpona koma joli. Nazali na lolingo nazali nabakisaka basuki wi nabakisaka basuki, mais tout le temps oyo ngai nabakisaka ezalaka oyo ya synthétique. Pourquoi natiaka yango? Natiaka yango mpona kogarde mpe suki na ngai na protege yango ebeba te. Un temps il y a un temps na kotia suki ya faux ya oyo ezali synthétique, il y a un temps on atiki suki na ngai pe eza teke naza na se dépendaka na suki oyo ezali faux. Non, na se dépendaka nango te, naza esclave nango te. Donc ezoloba pe na likambo eza na kati ya mutu na yo oyo eza na kati na yo. Donc roba nyonso makambo nyonso tosalaka esalamaka eza na cerveau na biso. Donc conscience na yo nde mutu ezokotalisa oyo ozali na kati oyo ozali na kati ozobimisa yango na libanda. Donc ntango na kati na yo oyebi ke natie suki oyo natie yango mpona raison nini, estce natie suki oyo mpona raison nini, mpo eza na baraison oyo ya moko mpe totiaka basuki mpo séduire, mpo obima kitoko, obima joli ou quoi que ce soit, eza na baraison. Donc muno na mutu aza na raison na ye oyo azotia suki yana oyo azotia suki oyo ya faux azobakisa mosusu ezali mpo aprotéger suki na ye naturel. Et un temps ndeti na hiver ezala ya moko tie basuki oyo po protéger suki na yo ebeba te ekata te mpona malili ekoko bebisa suki. Donc après na soki tokomi na ba printemps na nde okomi kotika suki na yo, donc suki na yo zo mopepe kola ndenge ba nini ba nzete siko na tango oyo ekomi kokola malembe ezoko ba racine nango ezobima po ekola. Donc eza ndenge ngai nasalaka. Donc na hiver na recouvrir suki na ngai na basuki ya synthétique, na soki tokomi na ba printemps na fungoli na tiki suki na ngai. Donc natika suki na ngai boye ezwa mopepe pe mutu nyonso amona yango. Eza teke na yoka suki na ngai soni, non. Eza teke na mimona pe kitoko te na suki na ngai, non. Na mimona kitoko na suki na ngai ezala na suki ou bien sans suki na mimona kitoko. Donc eza mwasi ye moko faye ba valeur na ye tango ozotia basuki wana na biti nini ozokotia yango. Ozotia yango mpona koséduire batu oyo bazotour na yo, ozotia yango mpona raison nini. Donc raison moko fo ezala na kati na yo po yango nde mutu ekobima ntango mutu azomona yo peke oyo suki oyo atie na elongoloba boye. Donc chaque suki modèle ya suki totiaka elobaka makambo. Donc suki nyonso ntango ozotia yango eza na elobeli nango. Donc elobeli nango yango nde bato mokili bakomona bakoloba, mais yo moko na kati na yo pe oyebi oyo importance ya suki oyo tie modèle oyo sali. Donc yango kana lingai na bakisa ezali mabete ya kotia basuki oyo ya faux, ezali teke oza complexé, naza complexé pona suki na ngai ya afro. Non, je me sens belle na suki na ngai afro, mais na linga ko bakisa pe basuki oyo pona ko protéger pe suki na ngai oyo ezali ya ba synthétique na bakisaka, mais ezali te oyo ezali euti na mutu mususu na mutu wa mutu mususu nga na kotia na mutu na ngai. Non, po avant na tia suki oyo ezali suki euti libanda na magasin na tangaka nanu oyo eza suki nini euti na matière nini. Donc yango wana eza très important ya kotala ya koyeba ke suki oyo euti pa mutu, suki oyo eza euti pa mutu te. Et en plus pe oyo kutu ezala kutu euti na matière ya nature ezala le plus moins cher. Donc eza le plus moins cher na qualité ya bien, mais eza le plus moins cher. Mais oyo euti na mutu ya mutu oyo balobi suki naturel brésilien oyo ezoko détruire ezoko bebisa ozwi ADN na mutu tie na mutu na yo yango wana nde sikonde mutu eza vraiment mabe. Wana eza mabe. Po wana eza mabe ozoko mema ba énergie mususu na mukongo na yo oyo eza ya yo te. Donc ozotambola na mokili ozoyeba te mamni ezoyela or ke ekozala peut-être à cause ya basuki oyo tie oyo ezali ya faux oyo eza ba brésilien euti na mutu ya mutu. Donc yango toyeba kose renseigner toyeba kotanga s'informer na oyo nyonso tozosala. En tout cas na sepeli na ba question frère Lumière Atuni po nanga pe na sali mwa ba recherche na koluka raison nini oyo biso basi totiaka basuki pe pourquoi importance ya suki na biso moko. En tout cas édifier ngai vraiment na ba recherche on a sali. En tout cas na sengi o merci na pamboli bino nyonso o bota l'émission o bozoyoka. En tout cas nzambe abakisela bino un de plus na o ezangi
bonne journée. Au revoir.